voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, si tu as bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman Nangaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouizi, ils ont la émission de la presse. Le prophète Denis Lessi, Azali Bongo, responsable de l'église Arche de Noé, Lelo, par rapport à la réalité, à comment pour la bande de sujet à scandale, pour la bande de à chrétien Missou, pour la bande de à ils ont même battu dans la repentance. Il y a à comment le rôle phénomène au décrire. Et aujourd'hui, nous avons l'occasion de recevoir sur notre plateau la prophétesse Élisée. Où aïe, un message très spécial pour le prophète Denis Lessi. D'être s'entretenir, un message à nos amis. C'est pourquoi nous vous souhaitons la bienvenue dans cette émission Rendez-vous valable où nous allons recevoir notre prophétesse Élisée, notre Goloba. Nous allons essayer un peu de parler de tout ce qui concerne le prophète Denis Lessi, Arche de Noé. Message spécial à Zana. Mais pourquoi pas, Tomegana nous découvrir Yépé à Zanani. Bonjour, maman prophétesse Élisée. Bonjour, papa Vincent. En tout cas, tu sais que nous avons un programme de Rendez-vous valable. Nous présentons le prophète Élisée. Pour nous merci, papa Vincent, pour notre tournée et pour l'accueil. Comme on a maman prophétesse Élisée Monzango. Batu mingi babenganga mama Afrika pondele na yemba kinjembo Afrika to sangana bayebinga mingi na kombo mama Afrika ezali ngai naza visionnaire ya église de Dieu des miracles oyo ezalaki na entrée ya cité des anciens combattants na cité Baudouin siko eza na Kogelos na plateau D naza mwana mulimo ya papa Kakenza mwana mboka. Mais parcours nanga avant comme papa Kakenza ande na lekaki papa pasteur Denis Lessi. Voilà. Parcours na yo pour comme prophétesse sur le cas pas prophète Denis Lessi. Tu basiko yo rencontre na yo na prophète Denis Lessi et salama nini beaucoup tana na circonstances nini l'église ezebele le goza mwana molimo ya pasteur Kakenza mo se retrouva nini pas ya prophète Denis Lessi beto absolument lisolo. Merci papa. Tango nazalaki mwana muke nzamba bandaki ko etizenga banda na âge ya 5 ans ba maman ba ndeko lubananga mwana aza prophète tondeni ti bolingwa nzambe komona makambo soki na lobi mama na moni mutu boye ye na soso to boye na fufu ndeko na biso auta mboka ayeka na biloko yango mama na moni batu bavandi ebele mais na moni lokola mandalala na yebite soki feti toni omona ka lobi mutu akufi donc na badeko mona ba vision na mona Sainte Vierge Marie ngai pe mutu na pesa message ya bakimbangiste ngai yo mama Élisée pe na to ya na ba réalisation ya ba bloko yo sala pour na mboka ndeko zaki na mwana mkozo mona makambu nazo mona makambu nde mama bandiko lobanga lokwa to bandeko kende na église sero moponga naza mwana tipka place ya vie ko ya kiwana na commune ya Kisasa to bandoko kende sero mbo omona maman zo l'exception nzela nzambe so to uti prière toye il faut na lota il faut na mona et bandaki na âge ya 5 ans maman baza témoin ti na ndenge na yeko lukelonga nzambe après na yeki ko koma na église des réveils tant on a koma na église des réveils église des réveils liboso sambele zara pas Kakenza c'est ça te papa Kakenza nde tant on a commis servante wana nazana mondimi nazo luka nzambe na sambe église mo ezaki pembeni église ya pasteur Denis ya papa Jean-Marie bazalaki en collaboration na baninga na ye na bosani kombo kala wana za mwana muke nde na mona ka église ya pasteur Denis nde na demi nde na bon nazo mona ye aso sala ba miracle nga pe vie ezo bonga te na ye apona obomba te nazaki na sous-vêtement moko robe moko liputa moko na lipapa ya ba visible katana na obi nazo yoka vraiment la pauvreté ne pauvreté penda oyo batenga kotia oyo batenga kotia balongo l'étoile nanga bakomi ko utiliser yango na koma kisija monkeri wana na bana ndenge nazo lobana na bana nde na lobite na moni
ba témoignage ya batu ndeka bande ko sakola batu ngape nakende naiki ko kende kuna siko wana na bali mama Tina te mama Tina zo ya bazana fiançailles nde na ko kende kuna na Arche de Noé wana 2000 na 2000 tant comme na Arche de Noé ufandi makamni nilikani na vina parce que oyaki na pauvreté ya makasi ya somo wana penza na ko bomba ngote na bolamu nzamba salelinga po ezale passé tangu na koma kikuna yebanga na vandaka na filtra na funa pembeni apaka juma nazo kende makoloti na 18e mérite la distance na bana nazaki na ba mapasa lipasa moko ya yaki na ya mobali na omema bango moko liboso moko na sima ba mapasa pona kende kuna bazaki na ina ne je crois mais eloko na monaki comme miracle et pas pasteur Denis oyo naza convaincu na maloba nzambe na ya ko témoigner na banda ko ya na komi na omoni so lingo kote pa na ye 12e mairie poko ma 13e achaka pano moko munene poto bando kende séminaire achaka pano moko munene wana na ba molili makasi wana na ba 5h quelque ba 6h wana ba nani ezole ba voiture ezole ka vraiment mingi te na tali batu na bonde na binzambe ngana kokuma lokola papa ote ngai pe na lingi na koma mosakoli na yebi na sakola kame na lingi na te ya na koma na niveau na ye dimension na ye ya mateya na ye naza étonné na mateya na ye nanu na mona na ngango te na lo ba vérité il fallait nga pe na koma lokola ye na ba miracle azo sala na tali na moni batu te na kati omoni papier wana ya pano wana o ezaka papier muso ezaka kapo ezaka papier na kati yango munene na tafuni yango na meli il faut to lobaka makamu susu ebombama na tafuni yango na meli na lobi nzambe na meli prophétie na meli miracle na meli pe mateya nga pe na koma lokola ye na saleli foi kokoma na komi na église to vandi to komboli nde to salaka to vandi banda 6h wana ti 17h pour pasteur Denis teya liboso mona passer na 6 yo comment déjà église 6h 6h to zalaka ba combattant moko mais yo 6h de Joseph wana to zalaka ba 20 quelque bato passe OK omona to vandi to solola to lendi sana to zwaka miracle omona pasteur na 6 na te ou bien Michel nazo reconnaître ba combo après papa ekoteya papa sikotanga zoteya lokola biso to bando ya avant to bando vanda liboso ngana bando vanda na suka kuna neti côté à Prince pembeni ya ba partenaire nazolo banga pe na kozala ka partenaire neti bango ngape na kozwa ka mbongo papa ye ateya akati mateya abandi kotala mopandi obiso to zalaki église mobimba pe babandi kotala ye ateli papa salaki ata ba 5 minutes akangi maboko afini miso azotala azoningisaka mutu eloko abandai koyoka to eloko abandaki komona nga nayebi te mbala moko alobi soki nayebisi bino makambo boko kamwa eza na jeune femme moko aye awa jeune femme wana bato bazomona epamba aza mutu apasi même na quartier na ye même na famille na ye basemokaka na ye omonika mutu boti eloko malonge eza te nzamba yebisinga aza mosakoli munene pe nzamba lingi atombola ye makasi pe dimension nzamba otombola ye ezala famille ezala quartier na ye bakozala étonné na dimension wana tala ye wana mbala moko pasteur Denis alaksi loboko place nazalaki papa nayoki lokola nazalaki na kati ya libulu to na place nini ya molili nazaki étouffé mbala moko na sauté le temps ba protocole baya ezalaki trop tard bana bambani na se mais tant on a bambani na bande komi ba souté ba meminga bon ndenge na bi ba meminga pona se retrouver liboso place à terre ba alobi boya na ya ba meminga liboso wana abandi koloba asimanga kutute azoloba oza lipamboli oza projet abandonné te oza muta pasité ko sekameleki apambola mbala moko na ye ko se ressaisir na monique naza na église
conscience ezongi na bandi komona siko na misa molimo ba chaîne ya minene papa Vincent na ba boule nango wana ba chaîne ya minene maboko na makolo balinganga ezokisa nga kutu mbala moko moto utile kolo tia et nani ezikisi ba chaîne katani ya maboko na makolo na komaki libéré ya liboso yango wana papa lobi botika ye 2000 OK botika ye pona yaka l'église na 2000 na 2001 na kendaki mission OK botika ye ye moko conscience kozonga soki alamuki nde botelemisi ndeka ezalaka bana arche bayibi na ke ovanda tangu papa sirisi ndenge ba chaîne katani bongo na bandi kozonga butu nakutaki église ya Bethel lelo ekomi Siloé ya pasteur Moïse Mbiye wana ezalaka na papa nakuti na terrain oyo place hôpital ya première rue wana hôpital mo HJ ezalaki terrain ya biso ya funa nakuti na musika bazalaki na campagne namoni na musika batu bazoloba basangani groupe baoloba siko na pusani namoni papa moko ya mukuse alati papa changer couleur pe atika mutu na se abande osola bango tango na komi wana atie mutu na se nani ngape na pusani mama moko alobi biso toyeba kote azokende te ona kelingwala ona limete ona uti masina rompo ngaba azoloba makambu nyonso na mbala moko oyo nani yango ngana ke kozwa ka mbongo transport na pesa ye akende jeune femme moko azaki wana bataboye osoki ndoki soki nani yango oya ko pesa mbongo na ko fono soki ngakuto na pesa te longwa nzoka kolo Yesu bango bazoyeba te ngai pe na ye na komi wana natali ye misu na ye na se po kozonga mwa muke kolo Yesu abimela kanga na sanza na 6h du matin likolo komi wana avant délivrance ou soit pas 2000 ou après délivrance avant délivrance siko pour nani processus nango donc ngai na zwaka délivrance déjà ezalaka délivrance te na monaka na moni kolo Yesu wana tokosola ngwa tambala sima nazo loba siko contenu ya message o papa na kolo Yesu tanga bimenga lobaki na obimelo na bomoto boy après papa moko akobimela yo ye wana nde akozala nayo wana papa simoki mbango nayebaki na nga te tango kolo Yesu abimeli ngai na sanza après rayon puissance akiteli ngai epe moko eza double tranchant ezokita mai na makila alobi simba yango na bandi koninga na place nazalaki ti bref naye kokende sikoyo epa pasteur Denis tango kutani na papa wana opesa ki mbongo quand même te na pesa mbongo te maloba kaka nalobi ye tango bango balobi ngo nayoki neti passe na motema nanga na pusani siko pembeni nalobi papa voina ye lokola bébé lokola mwana muke tango alobi tango nabika papa alobi biso nyonso lokola onction kangi biso tozongisima biso nyonso to entouraki tozongisima maloba puissance bo na pusana lisusu nabi papa omoni nayebi yo te nayebi place outi te nayebi place ozokende te vi na yo na maboko ya Nzambe na maboko ya moto mokili te place yo ozokende na buto place okolala Nzambe nde ayebi kasi tie like na oka na Nzambe na zingi yo na makedo na zingi kolo Yesu na makila na yemoko na zingi yo na makila na Yesu Christ atenga merci biso tout opumbwe donc soka bimisika liloba biso tout opumbwe mais tanga tie mutu na se nazomoni lokola Jésus Christ abimela kinga na sanza misu na eza lokola nani projecteur misu na eza lokola projecteur ezomona na siko na suka mutu na ekana se ngai pe na tikie nazongi nanga na ndako wana ovanda no fitra ezaki musika te na komi na ndako na banzo sa pauvre papa ponga aza mwana journaliste papa Monzango akonza na banzo sa pauvre papa nabi papa tala makamuna moto papa lobi ya solo papa zane catholique ya solo nabi bo to bondela na kangi misto bonde ya papa na bimeli biso azotambola lokola azotambola te mais azotambola nde na eko confirmer eza kolo Yesu alobi nanga na butu wana alobi nanga zonga lobi
place oyo na bimela ki opesa bango message oyo moi si apesa nga mbongo eko kauka na ndako na ete tili wana ye de génération en génération moi si oyo alobaki na nga ye kutundoki to yebi ete akende bango nde barataka lipamboli nga kolo yesu na yaka na forme ya mutu loba na ye na limbisi asenga bolimbisi yo lokolo semaki liloba nazotombola yo pona liloba ezalaki nde ndenge wana donc nga bapesa nga kaka liloba et tango okuta tango denilesi asaleli yo délivrance bachaîne ekatani yo nde nake omona makambo wana le même jour tango omoni makambo wana nini sikoyo ese concrétisaki physiquement na vie parce que otengeli biso ke ozalaki na pauvreté tout et nini sikoyo ose concrétiser comme changement après délivrance ya denilesi après changement ya likambo ya pasteur denilesi na continuer ki délivrance nanga na continuer délivrance après moi na moko ya quartier na biso na bosani kombo na emete azaki na Dijon na France aye Kinshasa tango aye Kinshasa mbala moko na prophétiser ndako na ye na mai ya couleur vert wana na ke potote mai ya bleu mai ya vert mai ya ngweza couleur vert ndako eza boye jardin moi so na gangi alobi ndako na ngai oyo eza ndako na ngai Élysée nini ekomeli yo po ayebaki nga nabetaka bato na quartier nabetaka bana mibali na bundaka donc kanda mokuse ndenge nini akoma oloba makambo ya boye Élysée leki ya dudu oyo abetaka bana na quartier ayoki somo abengi bandeko ne a partir ya wana akomi partenaire na nga aye kopesa nga 50 € na bilamba nde asomenga na bilamba na maputa nde naye kolongola soutien wana oyo ezalaki deja sebeba elamba ebeba na liputa moko natumbi yango pauvreté nde kobanda na nga nyonso nde na bandaki vie ekofungwama a partir ya délivrance oyo pasteur Denia alobaki na nga moko mosusu naza na intercession déjà na mangai kuna na shaba na coin ya shaba mpo nazopesa baréférence mpo bato bamona bato bayebi nga bayebi très bien nakomaki kosala badélivrance ya makasi mutu na bondeli mpo na mutu azwi guérison mais mutu nano asekwaki te bato bakomaki koya kosekwa ntango papa Simon Kimbangu ayi kobimelanga nde nayoki na radio azoloba Sœur Élysée okima ngai mais nzambe azolakisa ngai kolela te voyage à France après voyage à France wana kotombwama na olibela mpe ndenge okokendele France wana okosala interview te nga asala interview te ndenge okende France wana okosala interview te ngabi eza ngai naseki ngai kala okendele potango ndenge nini bato baoteka mapango kutu baozwa visa te naseki na ngai alobi eza yo moto ozokamwa wana Sœur Élysée malgré okima ngai nabi ka mosusu tozalaki ebele après naye kokende France nakende apesa interview mokonzi moko kana bandeko encadré ye asigné nani décharge na mokonzi ya nani kuna ke aza ndeko na nga okenda kozonga mpe nakenda nazonga na nga donc nde naye kokende batienga bapointe pas visé bimi nde naye kokende France nasali 5 ans kuna nde naye kozonga mais ntango pasteur Denis na 2001 natiki ye nake na ngai na bamars nake kobanda intercession na nga na Mbinza nasali 3 mois pour na fungo l'église nde na juin papa Simon Kimbangu aye kobimelanga OK donc euti na délivrance wana ezokende kaka ezokende yo mona Simon Kimbangu namona ngande mutu napesaka message ya Kimbangiste Kabwana te na 2001 na juin wana nazaki jeune fille na 2001 na juin nakendaka na Kisolokele nde bamemaka ngai pa pauvre papa Lutadi la paix à son âme nde napesaka message wana mais bakobisaka yo ke bakabwana te bakabwana te bon ba raison mosusu apesaki nga apermetaka te naloba ngo boye wana eza mpo na bango nakendaka kamba tokutana na papa apambolanga mpe wana eza mpo na bango mais nasanganaka mpe na bango mpo abimelaka nga ti lelo papa Simon Kimbangu donc tu reconnais que Simon Kimbangu aza nani na mpo na Congo bon parce que lelo tokomana mwa confusion toyeba asu te mais ngai aza prophète biso toyebi ke moto soki akufi ozela retour ya Jésus-Christ comme tous les autres prophètes oyo baleka vaye Branham Paul bazala mpe grand serviteur de Dieu Pierre Philippe et toyebi mpe bazela retour à Christ
Tu dis que les morts, plus sur Christ, tu dis que les morts sont morts et ils ne résisteront que quand Jésus-Christ reviendra. Maintenant, quand toi tu nous dis que tu vois Simon Kimbangu, qui est Simon Kimbangu? Parce que tu dis qu'il a ressuscité au hasard vite tu le à Jésus-Christ, assis à la droite du Père. Amen. Merci Papa Vincent. Émission nous en valeur ma casse. Si on a une émission, biso tozo ya nzamba otinda biso nzamba yebio. Pe na émission na yo bate belé bazui ba solution. Ba tout beli. Amen. Nzamba mona yo. Toza na besoin na Congo. Amen. Et loko na ngina loba ezangai mutu na monite eza ba yebisi ngai. A part ko mona ya part yekutu a confirmer ki yango te. Mutu ayebisi ngeza Jésus-Christ. Pour mukolo wana babimela kanga Jésus-Christ, Moïse na Élie. Papa Simon Kimbangu azaki na katikati. Ayebisi nga makambo ko ayebisa nga yango lelo komeli ngai, ke na kozala boye komeli ngai. Bakoluka ngai na liwa bakozwanga te na risque baliwa o kolo Yesu senga mais ya papa Simon Kimbangu tangu kolo Yesu bangi ba mata lobi nanga omoni papa oyo nga na ndimi alobi na tikeli yo ye oya koloba ndima oya kolobo sala yende Saint-Esprit nazo loba eza makambo ya minene oyo kokosa te malédiction ekoya na sima kolo Yesu mutayebisaka ngango. Après bango ba mati papa tikali asolaka nanga pendant 30 minutes azomona nanga lokola fantôme omoni ba esprit ozomona ke yeyo mais eza penda clair boete mais ozomona yeyo donc oyo Yesu ayebisa ke Simon Kimbangu aza Saint-Esprit aza Saint-Esprit wana kutu yete kolo Yesu alobi na tikio na ye oya koloba sala oya koloba na yo ndima bango ba mati totikali na papa Simon Kimbangu nde abandi koyebisanga alobelinga makambo alobi après ya eko matana yi nde sala pe ya église te wana déjà église ezali nazolinga na bimisango sikoyo officiellement nde nakendaki alobi nanga kende romona mwana nanga moko aza na kimpalapala yebisa makambo romona bilembo nakokota na moko akotutuka moko mususu ako yima mama wana ako se retrouver kuna sala talipapa apesa inga bilemo tangu pe na ye na lobby e salamika ndengwana mama onzo kaza mama president ya ba kimbangise na kisolokeli nde to kendaki na eti kuna alobi okokuta pe mokonzi moko kuna bakomema yo na mikondi misusu ndima kokende o témoigner makambo na lobi wana ezaki makambo ya lingomba na lobango ate nde toyeko kende to komi kuna na kuti pe mokonzi moko wana nde na bandi ko expliquer bango likambo ba journaliste ba ye na pokwa ezaka le 17 ou le 11 juin 2001 ba komi makambo nde balobaka na nga koma kimangisa nga bité na kosanga na kana bino mais naza na vision naza na mission oyo nzamba pesi ngai nde a partir wana nde bato bakomi kosekwa so na bonde pona mutu asekwi na bonde pona mutu sile mais bokende na cité des anciens combattants na entrée ya cité na barré na quartier B numéro 30 bokomona pe bilembo sika église ezalaki bato bakufa basekwi wana basidatique misuku to bazati lelo quand on la prochainement mais la sota sidatique moko na mutu moko asekwa bango ba témoigner au sala bien bakoya bazali bakoya pe na prochaine émission za la siko bango ba ko témoigner misala oyo au sala pona ko ezala preuve par rapport à bande couper ba kotala biso. OK papa na roya na bango bazali donc bato basekwa sidesila ebele kutu neuf maboma esila Saint-Esprit ebisinga bona lo baka Saint-Esprit ebisinga mama bondela pona muto yambisa ba mapasi après une semaine zema ba mapasi ko tipe ba bota mapasi mwana moko mona Élysée bazali ozomona ebele baboti moko kutu auti ko bota balobaki na ye azana miom auti na ngola a miom aya 4 personnes miom na salier ba délivrance pendant 1 mois miom e baluki taka bakata ya mwana aboti azana soyo eza ngaite eza nzambende aponi asala na nzela na ngai. Voilà, et puis on a appris que ça là qui se mourait à Corona, biloko moko bon. Ezalaka merci papa Vincent. Awa il faut kofungola nyonso pona lokumu ya Nzambe. Ezalaka tangu na yembi nzembo ya Congo mobo pays. Bon, ndeka ezalaka
nakendaki pona mona ata mikondi pona promotion nango mais nazwaki nzela te nde nazongaki na mawa navandi nakoti nanga jeune ya 40 jours nabandi kolele pa nzambe pe po nzembo ifo ezwa sens nango bato bamona mpo eza kitoko nde papa Simon Mbanga ye kobimela nga awa bokolemba kombo na ye mpo ye nde mutu kaka bandosala na ye na likambo ya Pasteur Denis na ye na makambo ya Pasteur Denis ya minene eza nanu mais nalobela ndenge ntango nalongwaki basheni wana parcours donc kaka délivrance moko wana nazwa lisusu délivrance te ozoka pa versa ti lelo apa papa nanga Kakenza omoni aza papa nanga mais nazwa lisusu délivrance te mutu apambolaka ngai nani Neema alobi oza na nyonso mais etikali eloko moko ezalaki sikoyo mpo nazwaka badon banini mwa bitumba ezalaki wana ntango papa Neema apamboli nga ale grâce mpe ya kozwa donc il faut naloba parcours nanga sikoyo Neema sika te ndao ya mwana ntango nalobi na ebisi mobali nanga abi te tovanda na biso nzamba kosala mais nazaki na mawa tokoti je na 40 jours deuxième semaine voilà poto ya mamba corona deuxième semaine namoni vision papa Simon Mbanga bimenga po abimelaka ngati sikoyo alobi kolela te abimela osoko lali to fandika bomuni ata na boye pe namona kai na boye namona kai na boye sikoyo papa basakoli baza ya na mboko yo basakoli baza o nzamba zo utiliser kongo eza ya nzambe amen nakoloba te nazali bazali amen nana za prophétesse misu na ngai eza misu mini voilà oza misu koleka biso atomona 500 papa Vincent merci après aye koloba na ngai alobi kolela te atuti tolobwe abeti we 3 fois 1 2 3 ngai Simoki Mbangu naza na mbongo ngai Simoki Mbangu naza na mbongo ngai Simoki Mbangu naza na mbongo motindami ya kolo Yesu atindi ngai na pesa yo eloko apesi nga na verset omonaki na verset na pesa yo légume na tala boye asimba na loboko te mais dans l'espace asimba kite na tala boye litungulu munene o ya rouge nga pe na lingaka ko lambela ngo poza ka mwa makasi pe solo makasi na tali après alimwe après na bandi ko yoka eka na kati intelligence alobi sala boye na eloko na pesi yo mundele moko akobika pe okozwa mbongo na ko déborder te o etikali na bombi pe okozala lokola bao nyonso nde elekaki ndenge wana nasali yango pe alobi nanga kobanga te lekisa yango na TV tant balekisi yango na chaîne ya YouTube so na yeba ko kutu wana tant balekisi yango na chaîne ya YouTube après baboyi na bango ko publier yango ezaki soki 24 vies donc na kati ya 24 vies mwasi ya mundele amonaki yango aza congolaise nde abengi mobali nazaki na corona première semaine eyebika te deuxième semaine ayebisi mobali ne a santé te nali ya matungulu na mieli oyo te troisième semaine mpo corona fièvre nango esisa makila ezotumba bapumo oyebi kosukosu wana nde ntango aye kolia yango mpo eza 3 jours ka premier jour deuxième fièvre esili nde aye kobika nde nazwaki récompense wana lokola action de grâce nde nga mpe nasali lokola alobaki société sala société nga na boko sala société nalandi kaka ndenge nzambe alobaki nasali nde société ya nzambe nani site Jérusalem Élysée eza ngai patron nango so olingi omata luzizilo toyeba oyo baclotira wana donc baya kosambela nasomba 1 hectare 30 natonga natia na mwinda natonga nyonso nzamba pambola. Alors message penza ozaki nango spécial lelo oyo nzamba pesi yo mpona prophète Nindesi eza nini na ndeko bakotala biso sikoyo nazongi na Pasteur Denis Lesi papa nalingi nayebisa nazo s'adresser mission na ye nazo s'adresser na bana ya Arche de Noé. Bana Arche de Noé nayebi papa Vincent ayebana
message que la propager bokoyo kango nazolo ba pona bana arche de Noé nzamba tindinga epa na bino na yebi bokoyo kanga to ba o ba longwa mais bango nyoso presque balongwa bango nyoso presque balongwa po okatinga na ngaki na zonga ndenge ni na yeki kokende susu epa pasteur Denis Lesi zongela ngolo po ba comprendre le message ngai tangu na moni lisungi eza nango te na bundi na bité nzembo na salaki il faut ezwa ampleur nango pe ezwa sortie officielle nango na yeko zwa mbongo o nazaki nango na banque na dépenser coincé na podium balobi podium $3000 po na futaki na Vélodrome le 22 juillet ngam tu na betaki ko na sortie officielle ya chanson Congo Mobo pays tangu na bandi komi tungisa po na 3000 wana na 1500 ya instrument nde to bandi ko sola na papa na kati ya stade mutu moko ayaki wana na yebi ata place a uti te po omoni tango tozo solo la tozo ba disposition mutu aye o te biso toza ba protocole il faut futa boye il faut ane baye bayo nyonso wana to kokisaki nde tango nazo sela mate pemeni ya papa na yoki nga lobi mais président waze quoi ye aza na podium ya munene na ba instrument asungaka surtout lokola oza mosali na nzambe azaka respect na basali na nzambe pe asungaka makasi kende biso na papa totalani yesi kwa bando finga biso abi bo talana nini yango bino bomi monaka bino tolobi pe eloko te bino bomi monaka bino bongo ba musicien mokili to ndenge bobenga ba profane na baza batu te bosala mabe so bi tolobi eloko te abi nga nazo yebisa bino bo soki boboyi pasteur Denis Lesi kutu azane bien ya sangisaka kombo ya ministère na ye asalela kango vraiment ta bafinga kaye ya sangisaka mais bino ka lolendo abani ko finga biso nde tolobaki so eloko te akei totani na papa mbala moko makanisi ezongi epai ya papa Denis Lesi nalobi papa na ngai place ba chaîne ekatanaka banda ba chaîne ekatanaka nazwa lisusu souffrance na vie na ngai te tina ke poto ndenga lobaki pe na sali église na poto nalingi nalela papa na ngai tokozwa ye wapi papa lokola aza mwana matete ayebana makasi babengaki ciseau d'or na air wana époque wana alobi nayebi pudi nayebi na pudi mais totuna ezaki pudi place église eza na bosani na Mboloko église eza na Mboloko quartier Mboloko Mboloko quartier Mboloko ye lokola botama na pudi mwana pudi abi na yebi côté azali après tozeli tosali jeune à 4 jours po nzambe autorisé nzambe ayeko autorisé biso tokende nde tokenda ikuna tokomi kuna balakisi biso bota église ya pasteur Denis papa na koti na église ya pasteur Denis nzoto komo lenga maya miso etangi ngai muto na retrouver kuna eza ba partenaire moko akomi pe mukolo ta biso tozaka ba jeune fille akomi mukolo partenaire moko kaka nde na retrouver kuna na plus de 20 000 25 000 personnes asala bolamu makolo bandi ko trembler likambo nini église ya pasteur Denis comme kokota 11h mais tozalaki mais eza ya valeur wana te on ayebaka wana te mais bato bazala bango ebele mais on ayebaka te tokotaki ba 150 ou 200 mais yango te tovandi papa bandi ko te ya maya miso bandi ko kitanga na kanisi ba parole o epesanga foi makasi on a longwa na ba carton na longwa ko lala na ba carton on a zalaka ko lala na ba carton za na bitie quoi nazanga elamba sukiloti moko robi moko liputa moko lipapa soki visible na kangi sete bukani na tie epingle koti ngai natali na leli ngai moko pe na lelaki po malgré na yaki po na délivrance na yaki mission mais il fallait nazongela kaye na leli papa bandi mateya et comme na yaka offrande papa bandi ko lobela po na église il faut bo soutenir ka église ndeka mutu nyonso alobaka bo bakisa bakiti boye ngamba otinda bato ebele nazwi $100 papa azwaki 60
nga na $100 bitin 40 to tie essence toye to tie tant tozongi nzambe mbala moko alobeli papa pona biso asakoli makambo biso tozoluka président waze kwa tozoluka bo asakoli yango asakoli nyonso beto solola kina ite tomona na kiteni ite soki milulu eza na juin wana okomona preuve ndenge papa asalaka ezali nazoyeba te na juin le 20 to le combien nayebi sute ntango papa asakoli biso makambo biso toye koluka président waze kwa po apesa biso podium tolekeli na nzela po apesa biso contact ndenge nini amoni biso te ayebi ne mpe ngai lisusu te mpo na ye monene nakomi mokolo na leli nazwi kaka mbongo nyonso ezalaki na saki na nga nazalaki na $700 140 opesaki 40 mpo na essence oyo etikalaki nyonso nabwaki kaka na kitunga ayambi biso mpe apesi biso numero ya président waze kwa tozongi na biso tokumisi nzambe lobi nango ifale nakende site na Jérusalem mpo batia bakaro na toilette mpo natia bakaro na toilette il faut sikoyo nasomba nsima nakotia baclostra na bangara minene oyo natonga mpo na wanake yo lobi opesaki nyonso ozalaki na dimanche ok sikoyo lundi na 8h nabi papa bon totala mbongo ndenge totiaki mpo na tolongola ata $1000 tokende kosala mosala sikoyo papa yambi biso apesi biso $1000 bifo bobimisa 1000 na banque ekomaki na kote wana il fallait tobimisa te na place tobombaki il fallait tobimisa $1000 tokende kosala mosala papa Vincent nazoloba na yo liboso ya bapeuple congolais liboso na yo mpo bana arche baza bacongolais nazoloba na yo bosolo touti dimanche totie mbongo nyonso tozalaki nango ntango tozongi tofungola place totiaki 2350 nayebi toklase mbongo 2350 tobanda kokonte mbongo esilaka te mbongo esali $15,000 place euti nayebi te nazoloba no na juin kakao ozangi na $2350 ntango dimanche oke okutani na paster lobi natie ofandi na nga mpo oyo aprofetizaki nga makambo oyo moto ayebi te ye mpe ayebi te oyo nga na mobali na nga kaka toyebaki ye aprofetize yango nyonso do abandi banda atize totalani ma ya miso ekiti milulu ezali apres nazwi mbongo wana nyonso etikalaki na sele lipamboli na juin kaka awa elobi nango okuti ekomi 15 000 ekomi 15 000 papa est-ce que yo kobosa na mpenza kotanga mbongo no bien classé bakalikili oza na wana so ezalaki ata oyebi kozalaki na 10 000 okuti tokomeme de 2 000 à 15 000 ezekele 15 000 naoloba nzambe aza témoin kokosa likambo ya monene te mpe naza mopakolami na yawe naza rebele te naza papa na nga molimo Kakenza oyo apakola ngai mbote esika azali Kakenza mwana mbona koya papa nalobi na yo nabandi kotremble nabandi kolela mpo na paster Denis Lesi nakoti na YouTube nakoti na TikTok modèle bazo se moquer na papa bon wana eza likambo na nga te likambo na nga na yeli eza message oyo nzambe apesi nga mpo na bana mais faut toloba ngo parce que lelo bato mingi bazondimela sur Denis Lesi babiki Denis Lesi apengwi Denis Lesi atengami nzambe a rejeté ye akomi divertisseur olate ya liloba nzambe akomi na kodivertir bato akomi na kobeta masolo ba musicien les gens ne croient plus na partie na wana kozala prophète partie wana ya pour kozala prophète nzambe bato bazondimela ngo sute alors message ni ozala ngo par rapport à l'expérience que tu as le message ni nzambe apesi pour na Denis Lesi. Merci papa. Côté on y a côté ba musicien pour nga na lingaka te ba bengaka musicien mokili ba musicien ba pambolanga lelo yoka secret toza ebele yanga lelo na loba oyo eza l'essentiel. Est-ce que oyebi papa Koffi Olomide apambolanga na âge ya 7 ans oyebango lelo na type K biso za bana type K tango bayembi nzembo ozali miso kitoko mingi miso minjoto to sito yeba wana papa nani Koffi Olomide azoya bakutana na défunt nani que son âme repose en paix papa Tabulei wana miso na bomona toza bangembo tozomona ba Sharufa ba Omanga na ke na poto na ke obondelela Omanga
ayambinga koma mwasi ashimita na kobondela ye na ebite soki leki ya omanga o bazalaka ba mibale shagi yo abongoli motema to andomona bango nde bazobunda bani biso bangembo aja seta ngembo po biso zaki le pango atipka ya Rochero Tinel le pango elandi ya tata mwasi Mobutu koko ndinji bakoma pe bokilo na biso mwana na bango abalaka ya dudu azana ya nanga azana France le pango elandi et pas papa Sami et pas kufa pe à son âme et Koffi Olomide soka ye aotinda biso makamni za yoloba te aotinda biso soki aye kakela vide to sangani wana linga bana mike mingi ani ko simba biso na ba mito na biso yo OK classe nini leki nanga lobi première année B ngana bi deuxième année A mususu alobi abi boke no zo bakaye to ke zo bakaye yo nani monjango mobango oyo atalinga alobi yo za kasa oza musicien munene tinga siko na benga Koffi Olomide prophète to nani makambo ebomba bana za na âge ya 7 ans oyebi âge na komi nango 52 ans na benga siko papa Koffi Olomide prophète to nani ebomba maka ebimi po tango tuninga nazonga na bango nani oyo oyo akufa nani pe à son âme papa Wemba oyebi ke tango na koma poto papa Wemba mutapambola kangai so boyebi pauvre papi Pepi akufa pe moi si na maman Pauline na France na Paris na bande ko encadrer mobile n'est pas yambili loba abi zela na bengela yo bandeko po bayeba yo ndengo ye abengela nga papa Wemba alobi oyebi ser moko boy alobi oya mungala oya yemba kape azaka na mbinja papa Wemba yeba kinga mais ba pasteur mususu ayebi ngai te malgré nani nazali nazo kota polémique ya ba pasteur te nazo lo ba pona ba musicien na bimiselo secret alobi c'est réalisé boni nabite papa na ngaka na peso mbote tozana papi Pepe alobi nzambe apambola yo pe ba séjour malamu na Paris muta pambola nga liboso papa Wemba kaka le même jour nani abengi papa Weranson mobali ya ma pasteur Mapata abengi alobi wana papi Pepe soki bazo reconnaître ezakingai abengi na 2012 wana na ye na 2011 ko na 2012 abi tozana prophétessa wa mwana mboka bo abi pasenga na pese mbote wana président nani Weranson alobi allo ma sœur oye nzamba pambola mais nazana musana osala wa bosola na secrétaire nanga na bosani kombo na Elliot bon en tout cas talaka moi t'as les moulay na soli na ye tozo seka ozomona emenea pauvre emenea wana nga nazana pigeon na 2003 bayaki na lopango mo ezaki pembeni wana nga nasali nzembo moko ya nani nazolela tata ula midio misusu mingondo midinga sauna bandola na bakarton na nyokwama nzoka ya yokango etusha ye tango nazomata na uti église na cité des anciens combattants nazomata na nzela kokolo po tozangi na coin wana ya kokolo namona ka mutu mwa bimi na kati ya bamusicien na ye atie boye bonsoir mama pasteur moko te atianga boye bonsoir mama ezalaka bonsoir mama natala boye papa emenea alobi félicitations continuez na musala na yo etushaka nga apesinga envie ya koyemba lisusu etushaka nga nakutana na fabrikasi na nani mulopwe nani JDT na nani na studio ya nani oyo papa na bosani kombo na ye yaya ya nani Aimé Sente mobali ya mama Lila na bosani kombo na ye tokutani kuna ngala banda osala musique nango na lakisa otobina na mundele na osala ngo tangu na koti bayambinga bien to bandi siko ko soa na bandi ko tuna siko fabrika ngabi mais garçon ndenge ba obeta eboye aseki alobi te mama te ezande ndenge basaleli clip après ya mado clip moko garçon moko basuki boye ba obenga na elongwa longo bazaki na mwasi na ye azaki na sainte mulopo azaki wana mais tangu babandi ko corriger clip nanga ba féliciter ngai balobi
maman prophétesse oye na style na yo oye na yembeli na yo félicitations baza bandeko na nga ba congolais makambo minene na so yebisa baza bref ko luka musicien to robeta masolo musicien yango te kaboli prophète Denis Lesina Nzambe eloko na bato balongolango po ba musicien baza ba congolais basala kutu malamu ebele na uti yebiso maintenant sikoyo po tokende tozala mwa po par rapport à temps donc awa lelo oyo kosenga na bandeko tu batika Arche de Noé bazonga sikoyo mission na ngai yango na yeli po na lobi nanu po bato ba comprendre bandeko nyonso ya Arche ko banda na ba serviteur diacre diaconesse protocole secrétaire évangéliste apôtre prophète nzamba tindaka bango bazala bana oyo papa boti bango na molimo bozonga nzamba zo babino bozonga soki bozalaka na papa nde papa komi pamba boye te ngala yaka na kutu mission boloba bongo yo moko ngala yaka na mission nde papa komi pamba boye te na mona mukebo kofinga asa bo kofinga botala pasteur ya Siloé na yambaka ina ndaku nanga na 2003 aza respect pasteur Moïse Mbie aza respect ngai mutu na yambaka ina ndaku nanga to sola makamoko na yo kaka ba legendi ayaka na musicien moko aza respect a respectanga douceur éducation azala nango yangwana et permettre bandimi na ye malgré batu bafinga ka epo na likamoko songo paka soki le kaka azala respect aibe ovanda na batu bandimine ba moni ke tozala na papa bo mwende ba komi ebele yango bino pe boko salango ezala ba pasteur ebele tala pasteur Mike Karambai maya miso etambola ngai maya miso ekiti pasteur Karambai na église na ye ami kitisi azolela bana na ye na église na ba okutu bazaki ba papa ancien baye bantouré ye babandi ko consoler ye bozomona ngote bokende na ba YouTube bokende na ba TikTok bokomona bosali soni bana ya soni bosali soni makasi tomona bino wana kotonga peza wana ngo bien lobi malio sombo ndeko nanga alobi tokendo tonga na biso bon ezali kotonga te tozo sepela tokomona pasteur ayote ya bwe mobimba ya pasteur Denis Lesi babiloko ne ya cher bao ba manzato boso banini mobimba tina se moi to seka papa pesi amour wana bokomo kote ya lokola papa bokomo ko sakola lokola papa bokeba Brazzaville ba wapi tina tambolaka na monaka nani babengani selini ya Arche de Noé te ba selini nyonso bokomi sango ya bino mopanga nazana verset na kotanga mopanga na olobela nga batu te nazolobela bino bana Arche bozalaki plus de 25 000 bao babanda koya kuna na nani na stade des martyrs ndenga tondisaka plainte na libanda bobosende to banda koya soki nini poto kanga place bobosani na Arche de Noé kuna na 18e nde to banda oya bokangi papa akomi lokwa liboke ata 200 protocole mo eto mona ate ezate nazoloba na bino nazo s'adresser na bino mutu nyonso azaka na Arche de Noé à partir nazoloba ndenge na yaka na Arche na 2000 à partir ya 2000 biso nyonso to yamba miracle tala ngai yanga miracle kutu boyebi nde na banda olala lipa moko nazo kabola bana na kopa mai moko ya mai ya lobo po bana bamela balala wana na wuti Arche mbongo akosenga biso tu soki ngai nzamba comme singa bongo bino penda bana papa bozalaka na ye bayembi bozalaka combien soki 5 orchestre papa lobi bozwa sœur oyo ayembaka boyebiti na loba mingi ate bobande ko welela wapi bino est-ce que vous vous rendez compte na abandonnement il y a église oyo bino bo abandonner papa molimo azaka moko abatiza bino asala bino ba délivrance encadrer bino vision nzamba pesier a transmettre ngwe pa na bino nzamba yebi Moïse ayebaki a honte boza ba ron bozonga na vision nazo pesa bino message o nzamba pesi soki bokoyoka te mopanga nzambe botuna na matete bokende bozonga kuna bozala na papa
soki bozalaki na ye eza fierté ya mosala na ye boza te nakoloba makambo nyonso te boza te nzambe ayebisi nga nayebisa bana Arche papa azalaka moko yo wana ozwa nani ozwa cellule ekoma église ya yo te nzambe ayebi yo te nzambe alobela mosakoli moko na mbinza alobi abengi na kombo na ye wana nani su nazoyoka kuna alobi ye pe abandi alobi nazoyoka makelele ça va tosekaka me nzoka ezalaki baréalité paster wana ke atelemisa mokakatali akwei babeta ye église epanzana tosekaka na biso nzambe alobaka nazo s'adresser na bana ya Arche bana ya papa Denis Lesi kofingama ya modelo bino bozali pe bosangani na bango makala moto na mutu na bino nzamba papa abalisa bino abotisa bino bo voyager bolata ba costume même ya ye apia bino bambongo eza nango bien mais mutu nyonso akabaka pe esengela sala acte social na solo bo eza spirituel bokoki ko abandonner ye boete bokoki ko abandonner ye boete botala bana papa Mike Alambai bayambi papa na bango bandimi pardon basangani na ye batomboli ye batu baye bele botala papa mbiye tala ndenge batu bakomiti libanda bozongisa makanisi bozonga bino ba protocole bino ba partenaire bino bandimi ba musicien nzamba pona bino pona Arche ezala ba misusu bakoke na bango neti biso toyaki baleki nzela me bino te bino nyonso boza te nzamba lobi mopanga wana za mosali na ye soki alobeli mpona ba musicien to nini eza Arche de Noé Noé asangisaki koi na taba jamais koi aliaki taba jamais taba aliaki pondu mpo bazalaki na provision na bango ndunda to nini nguma amelaki puku te po puku mpe akotaki po puku ti lelo azali boyoka ngai mama Afrika yo mama prophétesse Élysée nazoloba bino merci beaucoup pesa biso verset oyo ozala ngo poto si ça je pense que tout est dit par rapport à un message que vous allez capter tout le monde l'a été verset zanini OK papa verset oyo nzamba pesi bana ya la Bible pardon papa pardon verset oyo nzamba pesi bana ya Arche de Noé bana oyo babotami na kati ya vision ya papa Denis Lesi verset yango eza boye Malachi toke na Malachi 2 1 à 4 mais bino mo botanga tina 9 moko na moko asosola botanga tina 9 ngana otangela bino 1 à 4 pe na yebisa bino eloko nini oyo nzamba lobi natangi na mokanda na Malachi 2 chapitre 2 verset 2 à 4 mais ti na 9 bino moko bokotanga na ndako ngana kosuka na 4 pour na expliquer bino suite et fin ya message natangi na kombo na Yesu Christ. Maintenant à vous cet ordre sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. 3. Voici, je détruirai vos semences et je vous jeterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez. Et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste. Oyebi Lévi on ezanani eza pasteur Denis Lesi. Ezo senga bino bozonga. Ah balobi sacrificateur. Bokalisi sacrificateur eza kaka teya. Asa ba délivrance. Muto kombolaka aza serviteur to servante. Muto kengelaka église aza déjà serviteur. Muto oyo asukolaka toilette. Diacre, diaconesse. Ba on nyosu ba ancien
ba protocole au secrétaire au atanga mbongo bazo lebela bino nyonso wana po pasteur Denis Lesi batu ba considérer lisusu eloko motu ya ngai mbongo ebimelinga plus de $10,000 ba misuku to bayoka ngo na matoi basimba te nzamba limbisanga nazoloba po ezali o na simbi yango ye wana po eloko wana continue ko sala na bato yo bazangi bato bazoluka kobota kobongwa na bazoluka kobala pe bandeko na biso ba musicien o bayoyemba bayebi nzambe soki bayeba nzambe te po bino bokoloba te akomana ba mise bwebwe yoka révélation nzambe apesinga bandeko na biso ba mise so bayeba nzambe te nde nzembo na bango eza na onction te papa nzembo ba mise na biso eza na onction oyebi mukomusu tosalaka mwa discussion muke ezanga te na papa oyebi nzembo nini nayembelaka po tozongana bolingi nayemba ngo papa nayemba ngo nayebi te so nayeba lisusu zonga noki awa zonga noki na kodaye soko zongi te okoyoka sango ya milelo ata kokutu moto oyo abetaka ngonga na katoliko soki abeli akoko sede mena mute le fils mena mute bon nakoloba wana mosu te bazali bapakolami na nzambe obosani papa ça c'est fort nayembela ete o nzembo nayemba nzembo wana papa yoki somo apesa nga mukongo abaluki toko moseka OK en tout cas donc verset oyo ba continuer Lévite wana eza pasteur Denis Lesi nzamba lingi a restaurer a continuer na lisusu makambo minene eza bino nde mokile koyeba ina nzela na bino. Voilà. Merci beaucoup, Maman Élisée. Merci, chers amis téléspectateurs. Merci, na bandiminyo sur Jésus-Christ. Et puis, merci, na bato tout ba ko adorer Nzambe pe ko louer na nzela arche de Noé. Pour na ba pe kenda message à maman eza simple bozonge la papa parce que aza mosali ya Nzambe. Sinon, pour na yo spécialement toche numéro de téléphone na c'est pour ba développer mingi bazana ba problème ba zapper na pour ça ya ko contacter yo ba message on nzambe pas za utiliser yo message à suka ezani ne pro bande ko batali biso pour tout si c'est biso la biso message à suka na pesi na mbote lisusu na papa Vincent na pesi mbote na ba réalisateur nyonso na pesi mbote na mobile nanga papa le fils Ndita na pesi mbote na bana ya Edem pe ba serviteur nyonso oyo bakotaka na site touristique kuna na Monga Fula na Luzizila na bengi bino boye ebele makambo minene miracle zo sala makuna merci. Merci beaucoup chers amis téléspectateurs. Na bosani papa Denis Lesi. Très bien. Mbote mingi na mama Tina. En tout cas, merci beaucoup maman et merci na David Wantesa pour vous ça yo pour na biso to monani prochainement na ba différentes choses. Merci bye. En tout cas. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, naza formation na université à Kinshasa na faculté à pharmacie et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada
na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre na laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé na production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou et ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ezana ba autorisation ya mise sur le marché na niveau ya mboka et puis libanda ya mboka ba kisi oyo tozo produire na CRMTA et puis ko komama na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour le traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, une poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour associer gel douche, pour le traitement, il y a un bouton, et puis pour réparer le poissonaillot. Nous avons des cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement des cheveux abîmés, des cheveux haut et baby, des cheveux colorés, ils allaient ko botisa suki noki et puis ils allaient ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tous appels na parfum na biso o to sali à base ya banzete na biso ya Congo. Spécificité nango ils allaient ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicaments tous allons na méamycine, sirop comprimé, ou ils allons kiss na biso ya ba mib, ba levure, ils a anti-poison, ils allons traiter ba problème nyonso. Tous allons na kiss na biso diazostimile, ou ils allons traiter ba différentes formes d'impuissance sexuelle, tout en éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque de libido, azoospermie. Tous allons na kiss na biso zingenalis, suppo, na comprimé, où ils allons traiter ba différentes formes d'hémorroïdes internes na externe, ils allaient régulariser le cycle. Il y a ma maman, vous allez na kiss na biso sensifos, où ils allaient kiss il y a malaria, présenté sous forme de sirop na comprimé. Vous allez na kiss na biso méamycine crème, où ils allaient traiter ba différentes formes il y a maladie, où il y a ploposo, ba mycose, où ils allaient na makolo ya bana mibali, maladie empêchement palata et pas ya bana, na maladie msou ya loposo. Vous allez na diazolex, où ils allaient traiter ba différentes douleurs climatismales, ba douleurs ya mokongo, paiement, ba allergie au pollen, vous allez pommade tomolingo moya papa na biso tondele diazolo, vous allez na méamycine crème ndenge na tamaki, vous allez na allium, où vous allez kiss na biso ya tension, vous allez traiter hypertension, vous allez na borex, où vous allez kobomisa système ya ba papa, vous allez kokomisa yango mulai pe monene. Vous allez na menga kiss na biso ya makila ou ils allez kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie quel que soit son type ya anémie. Et puis vous allez na tisane Dr Maxon ou ils allez tisane na biso ils allez ko traiter ba myome ba fibrome kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya bota. Vous allez payer na diabétine ou ils allez kiss na biso ya diabète et puis vous allez na anti-poison na biso où ils allaient neutraliser poison na kati ya makila.